Mbote lisusu bandeko na ngai na bandeko oya ngai tokutani ndenge tomesana kokutana biso na bino likambo eza ya contrat tosigna toloba moto atrahir moninga te parce que eza likambo Congo toechangeaka bainformation bino bopesi ngai napesi bino na nsima nango tobandi réfléchir sur des solutions accordées à chaque problème parce que eza kaka toechange bainformation toti qualité. Il faut qu'on commence à un niveau et que tous allez réfléchir, que tous allez proposer des pistes de solutions. Dengue balobaka, un peuple sans question, c'est un peuple sans réponse. Yango balobaka, problématique, n'a pas hypothèse. Atasoki et kokoti samate. Bande kuranga tulamuki na Congo, tulamuki na Kinshasa. Makambwe kolobama. Lobi na Katanga na Lubumbashi, ezali Batumi Balé, groupe ya Batumi Balé. Bazana souci ba frustré ba yeko kutana na place moko pona ba décider pona ko organiser marche ya kafuka bazaba nani bazabato qui ont été licenciés na des G4 na des AS4 au direction provinciale ya recette na bandeko ya fils de route bandeko wana d'abord ba oya direction provinciale ya recette. Problème na bango ezanini. Quand il y a eu démembrement, découpage, émiettement ya ba province o esalimaki. Nde kazemba lobi mutu na mutu ko travailler lisusu akende na province na yo. Soki za mutu ala ba kozala wa lisusu te kende kuna olo mami kende kuna. Donc ba bengani ba tout modèle loin. Donc c'est une épiration en quelque sorte administrative. Babengani batu et pas Kazembe boza batu ya arate bokende iso totikali na côté na biso. Donc voilà là où nous en sommes avec makambo yoy yango eko sala passe eza compliqué masolo bande konanga tokobeta eza masolo ya ba code minier o boyoki makambo eko salé lobi 8 heures d'échange entre Joseph Kabila na ba minier, ba opérateur minier. Na 8 heures wana ba bimi kabwelu la lobby et bandaki na tension parce que ba yaki na kanda. Après ba yeko yokan. Yoka conclusion bazozo. Bazi conclusion que ba promulguer kaka loi et pas chef de l'État na simanango tokoya ko négocier malembe. Au Congo, nous avons quand même la possibilité de négocier des lois. Je ne parle pas de la révisitation ou de la révision, je parle à négocier ma loi. Duralex, c'est de l'ex. Il est dur, mais c'est la loi. Mais on ne parle pas qu'on négocie. Qu'est-ce qui pose problème dans cette loi? Parlement, tant que vous vendez qui balobi, biloko kotita, c'est kotita. Pour renflouer caisse de l'État, pour mbongo kota ebele na caisse de l'État, il faut tout revoir code minier pour que ba opérateur minier ba kota kambongo na caisse ya l'État. La réaction à ba opérateur minier, bande ko nga ba koloba que biso d'abord to zomona clarté na mbongo ngo to kota. To ebi ndenge to sala ka cop na bino, ce qui mbongo ko kota na caisse ya l'État te, ce n'est pas parce que biso to pesa ka mbongo te, c'est parce que c'est parce que l'argent est détourné à la source. Et ça va quoi? Débat yangoa. Bapesa kambongo, comme on négocie les lois. Loi prévoit que pour na eloko boy, il y a kofuta. Parce que tout est prescrit dans la loi. Tout est prévu dans la loi. Balobi awa, na loba na bino biloko. Balobi awa, mon il faut futa $1 million. Il y a vendu à l'obé. Ah, là, on a 200. Oh, bah, qui s'attend 50. Eh, on a qui c'est le 10 000. Place à Kofuta $1 million, mon toit négocié à fouti $110 000. Et $110 000 en Ouane Kokendoa, n'a pas chez individu parce que il y a vu en Ouane. Alors, bimbo, je vais appeler là-bas. Attention, à Ouana Bilokonanga. C'est comme ça que ça s'est fait. Yango mani ba douane oyo ya makasi
ezalaka makasi makasi kaka mpona bakongole bato nyonso oyo ozomona baindo pakistanais bato nyonso wana bomona eza ye na biloko ya 11 millions de dollars ekokaki kokɔta na kesa leta ye ayeka na Kinshasa bavandi akobimisa 1 million 500 pesi na oyo aza kuna na présidence allez oyo 500 ekotikala nani mutu wa famille nani mutu wa boyi nani et puis on appelle bacoup de fil bandi moitié il est pite moitié il est to perdre 10 millions de dollars yango ba opérateur minier bazongeli balobi d'abord mbongo ya liboso topesa kekendaka wapi parce que toyebi bakope tobetaka na bino eza mbongo ya leta eza tokutana epa na nga epa na yo oza na banque epa na yo oza na caisse de l'état ainsi de suite soit tokutani kaka na Pullman soit tokutani na Fleuve Congotel ale wana bamati likolo na barestaurant ya likolo bavandi mbongo ebimi voilà les problèmes mais bapesi bango quand même bagaranti que loi tokopromulgue yango na nsima tokotala na règlement minier ndenge nini tokobandaka konégocie wana eza problème te biso na biso ti la loi qui se négocie la loi nayebi te soki professeur na ngai Alphonse Makengo Nkutu akoloba na ngai nini baloi yango banégociaka baloi ekomi ya konégocie eza compliqué bandeko na ngai tokoloba ndenge nini yango bomoni quelque part là biso Congo na Tanzanie tosalaka territoire douanier unique pour éviter la tracasserie na faciliter la transaction entre les deux pays. La Tanzanie a mettre fin à eloko wana parce que désordre leki na mboka oyo. Désordre leki ba tout cas modèle wana un pays il n'y a pas d'application de loi makambo ko salema kaka la ba sentiment et c'est comme ça que la Tanzanie a mettre fin na makambo oyo territoire douanier unique. Et qui vont en souffrir? Les minables. Les minables. Yango bomoni bandeko na ngai bandeko ya Lincoln na Nebraska na États-Unis d'Amérique les Congolais ba oyo nyonso baza na Omoa ba oyo baza na Béatrice bandeko tu baza nzinga wana ba Congolais ba organiser prière ya kafu to sambela ta pona Congo parce que makambo to komona oyo eza kindoki pour que nzamba yokela biso ata cette fois-ci a délivré Congo. Une grande prière est organisée kuna na Lincoln na Nebraska na États-Unis d'Amérique ba Congolais nyonso surtout ya ba ville ya nzinga wana Omoa ndenge tolobi ba Béatrice na banini bokei bosambeli selon adresse oyo bokomona na affiche oyo tozali kotiela bino pambate eza pasteur Michel Ngandu Zunga nde ba organiser na date nini eza le 17 mars 2018. Le reste des détails yango wana bokomona na affiche wana tokotiela bino, ça vient de la part de maman Anine Tenda mutu abini. Donc ba Congolais kutanaka lelo surtout na jour oyo tozali commémorer journée internationale de la femme lelo mukolo ya ko respecter ba maman. Est-ce que maman zo mérité kozala respecter ka le 8 mars? Mukolo ya lelo eza mukolo kaka batu bakolata maputa awa lokola ezongi marché zongi na Kinshasa. Délégation ya basi a peur de ndenge tokolo baboy baza combien aux États-Unis? Bolo baka boza ka bende pana bolinga ibo fanda we. Tala délégation wana na bangulu. Bake kuna bakobwaka na bango ngunda. Soki mutu abwaki ngunda wana akei ko pesa fo témoignage alongwa chawa na casquette ya peur de akomi kuna oh moni bazaki ko lukisa ngai ainsi de suite. Ndeka kama makambo aboto ko mona. Ça ne doit pas se limiter là-bas. Moi, je pense que la femme mérite d'être respectée et honorée tous les jours. Parce que si on était dans un monde oyo tozalaki na basité na ebite nindo kokaki koza oyo ayena kanda amamoli moninga lishet oyo azongi bodo ekokaki kozala ndengwa
Moi, je pense que la femme mérite le respect tous les jours, à tout moment. Et là, makambo toko kakate, okabwani na mwasi. Tangu yo kabwani na mwasi, bon oyebo kabwana na ndenga bien. Olingo baby c'est le reste de sa vie. Et ça la kaboité de konangai. Jamais, et ça la kaboité. Et comment mate que bon vivre kaka jusque ce qui ngonga eye. Ce qui bomoni ke zo simba te ke bo décider ko kabwana. Yo kozala na mutema mabe yake reste ya vie ya mwasi na yo wana ebe ten. Si tout bino ba tu bozana bana na katikati, botika makambu wana. Parce que les enfants là, tôt ou tard, à n'importe quel âge, bah qu'on va ensemble, ensemble. J'en ai vécu ici dans mon pays. Maman a commis mon bangé, papa a commis mon bangé. Ola kenda. Mais moi nasko atali, il faut d'aller na baboti na ebi son Africa. Et ça bino te na poto. Bozwa kabango bokeko cha bango na home de dia. Amemi papa na ye ko vanse nanda. Mama na ye ko vanda nanda. Baye bavande pa mwana na bango. Botika makambo ya kimutema mabe yake soki okabwani na mwasi, il faut le reste ya vie ya mwasi wana obebisa ngo kaka. Obandi kokosele makambo kotya biloko misusu na Facebook kosala boye nazwaka communiqué moko awa batindelinga o mwasi boye mwana na yesu eki ndenge nini kolekisa nazolekisa communiqué nzokande papa oyo apesaki nga communiqué bakabwana na mwasi ke mwasi wana bandi koluka kosala vie na ye mosusu il faut ka kobebisa la femme m'a appelé en train de pleurer avec son pasteur. L'homme qui m'avait envoyé le communiqué azaki souple et le kwazo brandir ezaki dossier ya mwana ke mwana zoluka papa na ye to vérifier mwana zalaka en contact na papa na ye toza na Canada oyo pe na pesa bino histoire moko babetela ngai ndeko moko aye kobwaka ngunda bavandi na bandeko lokola bakamarade bazopesa ye makanisi tala ndenge okosala ndoka nde moko akomi biloko nyonso tu wana ake na biro ya juge akotisa yango na se alobi mutu moko akoya akokosa yo boye azalaki médecin na Congo eza lokuta ainsi de suite babebisela mwa mobali wana et juge aloba na ye ti barapatria mutu wana juge aloba na mutu moko cette femme là juge ya Canada aloba na congolais moko oyo ayaka kokutana na ye quelques années plus tard alobi je te déconseillerais à kosala beaucoup plus confiance na bandeko na bino yokalika muto vivant mutu wana nous l'avons rapatrié bien sûr mais qu'est-ce que celui qui venait l'accuser a gagné parce que le Canada a assez d'espace na bandi ceux qui ont na démarche wana c'est le moment de te repentir eza malamu te yango na koloba bandeko tolata bakashe ya modèle wana des années mais les lois de travers situation oyo bandi koyela biso nalobaka na bino c'est quand le danger ezali s'accentuer dehors ezali renforcer l'unité de l'intérieur place toyebaka bakongole yango wana place toyebaka bato bazaka na etumba moko yango wana place toyebaka bao bazaka sincere yango wana eza koloba teke parce que bato balingani nde bandoki bazangaka na famille yango mpe naloba na ndeko moko tika kaka makambo ya tribalisme même na famille na bino eza koloba teke parce que yo botama na ye nde azalaka ndiko na yo ere moko ye moto alukaka asala yo mabeti l'expérience de la vie et ses réalités okomona motu ya musika yo za muswahili soki ya wapi oye kokutana na moninga na yo mukongo donc mariage donc boyo kolingana mabe kolinga ya bolingo ya kimwasi na mobali te ka bolingo même bana mibali bango mibali yango bomoni bakonde vila Kikanda aza lokola muswahili abotama na Congo Central yango pe batu kuna quelque soit biloko na bino ya démembrement o bakatikati ba province yaza kuna te konde vila Kikanda Kiti na Goma donc il se sent chez lui donc plus que chez lui voilà le réalité yambo Koya Diallo la même chose na Katanga à part lititi mboka basimbisa ye
Nzuzi Wambombo na Congo Central makambo ezalaki kosalema ndenge wana ya kolakisa ke toza bakongole toza ndenge moko. Bandeko na ngai eloko mosusu tokozongela bagarre ya bana vyechi basi na mwana ya directeur de cabinet na ye na internet comme d'habitude formant lo bapompaka o bakangi dirkab ya Chibala monsieur Somo bakangi na nerd hein monsieur Somo bakangi te eza lokuta Somo azana ye mutu ba interpellaki c'est sa fille Karine oyo aswaki bokilo ya Chibala minu na lipeka na lobibo oyo aswaki bokilo ya Chibala minu na lipeka pona nini bokilo ya Chibala problème na ye surtout à part dossier na ye saki bino ya mutuka oyo bomba ki conflit eza problème ya kena ligne ya mission signé pour kena kende kozwa mbongo lokola oyo a bloqué aba deba yeko ya famille mobimba ce n'est pas que bokilo ya ki moko eza lokuta ba ya kan groupe bana ya vyechi basi siko tangu bazokende na bureau ya Somo directeur de cabinet ebika système wana pe engagement wana na ye comme conseiller na ye wana ndabi bolingi bosaka na papa ai makofi ebandi aye koswa mwa mobile wana nani minu na lipeka théâtre lelo toyeki Somo ye moko alobi ke c'était prévu cabinet za la soki na 150 personnes batu bakomi 900 personnes boyoka pléthore 900 personnes cabinet excellence monsieur le premier ministre hein et puis makambo bani ko sale ngai na lobi boyi toyoki selon information la même source que anera kangaki batu nyonso to wana babundaki anese bino nde boza ba responsable dans un pays normal avant que ba nommer mutu. Ce sont les services qui font l'enquête de loyauté. Quand vous avez pour que les négociations avec Chibala étaient trop avancées. Les négociations avec qui? Avec les services. Nabino. Produit Nabino Yewan. C'est quoi Bokanyi Bamopouani? Hein? Bokanyi Bamopouani. Bino paye, il faut Bakanga Bino. Vous ne rendez pas service à la République, attendez. Qui vous a dit que parce que Bino Wokosala Naner Bako Kanga Binote? Qui a proposé d'abord le nom de Chibala? Qui a fait le rapport? Les autres là-bas, théâtre Wokosala et la biso. Moutoualinia va m'enregistrer pas. Et puis, on m'a dit que les Bino comment que Souka Kaka. Nalobaki na Bino. Quand vous présentez d'abord le policier, vous présentez le policier d'abord Mirosiye. Si les gens ont 100 000, pour aller. Si les procès wana bozo 100 000, bobombi yango na nini? Abomeli wapi na paroisse. Akendaki kosala nini na paroisse? Bino bolobi ke akendaki ko protéger. Bon, abetaki masasi parce que protéger ki mokozi na yeba linga ba agresser. Na kati ya paroisse akendaki kosambela. Et puis boteleni wana bino la police. D'abord, bande konangai, je vais vous dire une chose. Tangu colonel Monamputu alobi que journaliste nyonso akobima mokolo ya marche non autorisé pour en couvrir à cause de la considérer comme fauteur de trouble. Il faut bakangaye. Vous vous adressez à qui? Vous vous adressez à nous, hommes du terrain. Selon quelle loi vous pouvez qui s'habille surtout couvrir la manifestation? Selon quelle loi? Le message nous est bien parvenu, mon colonel. Ne vous en faites pas. Au cas où quelque chose nous arrivait, et à la mokolo ya marche, et à la nini, vous en serez responsable. Tous à la kebelete na terrain. Mokolo ya marche, tous à la kebelete na terrain. Mais tant que vous décidez, Bolobi, si la manifestation n'est pas autorisée, il ne faut pas que Batouba filme. Bino botambo la kanaba cameraman na bino bochaka likoloti. Bozo baluka na pokwa bocheli biso. Ce qui me colle la ville morte, Bolobi, la ville était vivante. Ça me fait mal si la police doit chercher à faire la politique. Nous allons nous sentir en insécurité 10 000 fois. Parce que vous qui êtes censés nous sécuriser,
bobandi kolata ba écharpe ya ba parti politique, ce qui n'est pas normal. Vous êtes à politique ezaka na monoko te, ezala pe na muté na bat. Même ceux qui bolingi bo faire hein, bo plaire na mutu pona ko je ne sais pas pona d'intérêt ni. Ce n'est pas comme ça. Yo mutu na manduki tango zokota en conflit na peuple azanga manduki. Yango to koloba. Ceux qui balobi, bon, policier wana azaki ko protéger mon cousin ye balinga ki ba agresser. D'accord. Mais beaucoup ne va jamais que Karina a concerné. Mutu soki atangiye bakokanga ye ainsi de jamais, jamais. Wana boko bangisa mututa. Jean-Pierre Bemba lelo azana ce pays bolo bakanini. Que ça pona makambu ba troupe na ye basala na Centrafrique. Alors admettons que Eloko Salema qui est le premier responsable et qui doit répondre. Pourquoi aujourd'hui so boité? Pourquoi vous tâtonnez? Si bon dans le secteur nabino, ceux qui journalistes abimi à couvrir une manifestation non autorisée, tu considérer comme fauteur de troubles. Donc, autrement dit, allez, tu sala bisala sala, tu betaye massas. Le message nous est bien parvenu, mon colonel. Ne vous en faites pas. Et le monde va retenir qu'au cas où quelque chose nous arrive, vous en serez responsable. Jamais de condiment. Nous sommes appelés à couvrir manifestation et à la sorte qui a nini. Attends, il y a nini. Dans les pays organisés, bino ndebo kokati ko sécuriser biso pour que to sala musala na biso. Ceux qui bozo sala musala ya l'état malamu. Soit boko banga caméra na biso pour ani. Bo banga caméra pour nani. Parce que chaque fois que nous nous approchons de la caméra, to comme ka binemi na bino. Et le département que vous dirigez, c'est le département de la presse. Vous êtes censé connaître le principe Nyozowana. Le pays est tel qu'il est. Bande Konangaï, information moussous. Nakin de Konanga sans rival, a PSI en Afrique du Sud. A PSI information. Alobi, divorce entre Félix Tshisekedi na Moïse Katumbi parce que plateforme moussous est lignée Botamana Djobour. Donc, on peut faire des détails, tant on suspecte que pour vivre, est-ce que ça divorce? Est-ce que ça plateforme est bimi? Il y a un dehors, il y a la choc. Qu'est-ce qui se passe pour me la bine? Ce qui est toujours occasion à cause. Ce qui est toujours occasion à cause de la tête, nous allons toujours nous renseigner. Et tu peux faire Sabino Biloko et Bella. Merci Nabino Nyo Sotou. Bande Kobino Bolinga Kabisote, je vous ai toujours dit merci. Maintenant, Ngonga Oyotoko Sala, Tozana Ngonga ya, comme Kanan ko se détacher na moi distraction na yo, Kozonga, parce que l'histoire est en train de s'écrire. C'est tout ce que je vous rappelle. Histoire et Amboka Oyo, ezali comment? Bakoko na biso, bakotanga kabiso un jour. Pendant telle période, Mboka Ekoma Kaboy, Batou Basara Kaboy, tous ces gens qui meurent aujourd'hui, Kandenge, Totangaka, Oe Salemaka, Bamitineri, Banin na Banin, pour Mboka Nabiso et accéder à l'indépendance. Bakotanga Kabiso. Mais Yayoba descendants porteront quelle casquette? Voilà, Bande Kolongai, Nabandi, Eza Moussala, Bisoto Salaka. Kala tête au kozongi la bino, boyoka makambo yango tango tokoloba ke bandeko balingani, mais bamususu pe balingani te. Ndeko moko a escroqué, ndeko moko aza na Allemagne. A escroqué ndeko mwasi, a zimbongo na ye oto somba ba ordinateur. Koluka ko somba ba ordinateur, nazo zongisela yo kasiko $5,000. Nazo zongisela yo kasiko. Te kende kaka lokola ozo kende Kinshasa ko salisa tumwa misala na ko tindela yo gérant na ngaza kuna. Akoma awa ni gérant zo yamba téléphone te. Ni yatikali na Allemagne zo yamba téléphone te. Bino batu boyebani na ye boyebisa ye ngongango yango. On n'a pas besoin ya ba congolais ba kosala ka baninga na bango mabe ya modèle loin. C'est pas normal. Et nous, on n'est pas d'accord avec ça. Ndeko, c'est le moment d'appeler cette dame qui est maintenant à Kinshasa. Yo en Allemagne parce que kalamingite Congo na yo kobima et ça sera tard. Merci. Bonne fête na ba maman nyo surtout. Et là, nous allons réfléchir davantage. Mais je pense que la femme ne mérite pas
d'avoir un seul jour seulement par an. Les lots de manifestation, Kosa, les Mabipaï, Nabipaï, chaque parti politique va Kosa la manifestation à Bamaman. Espérons que beaucoup de ça peut valeur na Bamaman, na partage, na bino, na makambounio surtout. Ceux qui ont un problème na maman, mukolo lelo, mais quand on se réconcilier na maman, bon c'est pardonné. Merci, tout le monde. Que les médias dégagent, dégagez, que les médias dégagent.